Voilà bandeko, nalakisa bino ke tolamba soso. Awa papa biso moto olambela biso recette ya soso. Alobi mpona atokisa soso na ye nde moto olamba na ndenge na ye na ndenge ya yebi. Alobi mpona atokisa soso na ye aza na besoin matungulu. Yango wana azokata matungulu na ye. Wana matungulu ne azokata. Voilà, alobi mpona kotokisa soso na ye, mpona 3 soso, 2 soso wana aza na besoin ya litungulu moko na 3 mbuma ya ai mpona atokisela soso na ye. Wana kati matungulu na ye e azorape sikoyo ai na ye. Nga nazo explique kaka ye azosala na ndenge na ye. Donc ye nde azosala biso recette ya soso. Voilà. Voilà. Voilà, akisi korape ai na ye tozela ntango akoma na etape mosusu na oya kolakisa bino. Voilà la famille, awa soso na biso tonetoyaki yango très bien. Yango wana eza wana abandi azwi matungulu na ye na ai na ye oyo akati atie. Abakisi mungwa. C'est bon. La sauce. Wana atie nzungu na ye ya soso na moto. Alobi abakisi mai te parce que amoni soso eza deja na mai nango. Alingi etoka na mai wana. Soki mai wana ekiti ou bien esili nde arobakisa. Voilà. Donc on a dû expliquer pour naye, mais moi je sais pas axe naye parce que yé aza na moto ya YouTube te. Voilà. Voilà la famille awa sikoyo azobongisa baingrédient na ye oyo aolambela soso na ye nde tomona aolongola aubergine baposo. Voilà la famille awa tomoni asisi olongola aubergine baposo pe azokata yango. Awa sikoyo akomi na etape oyo azotala soki soso elembi deja mpona akontinue na recette na ye. Alobi soso na elembi. Awa sikoyo azotia huile na kikalungu. Akozela soki huile na ye ezwi moto nde akoleka na etape mosusu. Sikoyo amoni mafuta ne chauffe abandi kokaninga soso. Donc azozwa soso na ye azokaninga nde tozomona. Voilà la famille awa akomi na etape oyo azolongola soso na ye oyo akalingi. Voilà. Eza pe bien ba papa bosunga ba mama na kolamba soko yebu kolamba esala pe bien. Tandi tiboye nga na lambi nkovi na poisson alobi ye asunga nga na kolamba soso po amoniki nasala misala mingi abi asunga nga na kolamba soso esala pe bien. Voilà la famille awa azo continuer na kokata ba ingrédients na ye oyo akolambela soso wana tomoni akati ndembi aokata matungulu aza pe na ai na ye kuna aubergine na ye oyo akataki deja atiango na mai mpona ekoma mwindu te yango wana eza na sani afandisango na mai epuis awa azokata poivron jaune na ye.
voilà biloko nyonso azosalela oyo nga te mutu nalakisi ye donc ndenge ye moko ayebeli ndenge azosalela. Awa sikoyo asisi kokata azotya ndembi, matungulu na ai na poivron donc biloko na ye wana oyo tomoni akataki azotya yango na mixeur mpona amixe yango. Voilà donc nyonso oyo toyebisaki bino wana oyo tomonaki abandaki kokata azotya yango sikoyo na mixeur. Après awa abakisi mwana ndambo mai moke na blender mpona a blend ba ingrédient na ye. Awa mpe atiaki deja mwa huile na ye na moto abandi kokalinga biloko oyo tomonaki amixaki. Abandi kosala sikoyo sauce na ye mpona alambela soso na ye. Ayobakisa aubergine na ye. Abaluli. Après ntango atikaki biloko ne wana atiaki liboso wana ekalingami ndambu ayozwa tomate atie. Abaluli. Ayozwa tomati oyo ya carton atie ndambu abi pour sauce ebima rouge makasi te mais ebima ya kotela. Voilà. Ana abakisi akontinue na kobalola. Asiko akomi na étape azwi pâte ya tangawisi abakisi na sauce na ye. Donc wana atikali deja tomate netoka ye ndambu ayobakisa pâte ya tangawisi abaloli. Awa sikoyo azwi muscade atie lelo papa na makusa azwi pe lutu na ye abaloli. Abaloli aye kozwa je crois oyo atie eza assaisonnement ya soso. Abakisi assaisonnement soso abaloli. Abakisi ndambu po ebima pe mwa moke madusu wana eza na moke ebimisa yango moke. Voilà abaloli lisusu. Wana akitisi mwa lutu na ye. Ko awa azotya oyo assaisonnement ya légume atie abaloli abakisi ndambu atie adepose lutu abaloli. Makusa lelo ekotoko. Asiko tomoni mai nyonso na sauce na ye ekauki azofina alobi azofina ba aubergine wana po epanzana. Voilà. Mais ayebisa yanga na expliquer ndenge kana alobi alobaki ate epanzana nango nyonso te na sauce eza problème te parce que sauce wana ntango ekokota lisusu na kati ya soso ekotoka donc aubergine wana nyonso ekolemba yango wana nde mpe
ekosala soso ekoma bloqué. Awa sikoyo bandeko akomi na étape oyo azotia sikoyo tomoni soso na eteli vraiment bien ntango akalingaki yango. Abandi kozwa sauce na ye wana asali tomoni sauce mpenza ekomi bloqué. Abandi kozwa sauce na ye azotia na kati ya soso. Sikoyo tala eloko azosala. Makusi eza kaka mpona basi te. Ba top chef na mokili oyo baza bana mibali. Oyo nalia biloko bana mibali balambi te. Yo kolia te biso tokolia. Atie kikalungu na ye boye azozwa kaka sauce mpona alobi mafuta wana ekota na kati ya soso te. Mafuta eza malamu te. Voilà, asali sauce na ye atie mafuta. Sikoyo wana akebwaka mafuta wana bandeko. Oyo nga nakoka kolia biloko bana mibali balambi te. Mama yo kolia te biso tokolia. Tant tokenda na restaurant okelia kebab bana mibali mutu basala yango. Okesenga soki meni nini wana bana mibali mutu basala yango. Top chef na mokili oyo toyebi keza bana mibali biso tokolia. Voilà, ayo continue na kotia sauce na ya bwaki mafuta. Voilà. Anatie azwi mai aikotia. Atie. Donc abi faut pas kutia mai ebele po soso sino te kozala mai. Atie. Ta bomoni bimo bomoni. Nga na oyebisi te nzambe na likolo azomona na oyebisi te ye moko donc ayeba nde kolamba. Voilà. Atie bomoni mai eleki ntina moto nzungu te. Wana tie azobalola po soso ekota na kati ya supu. Tomoni. Tozozela no totala. Voilà. Abi abakisa mwa ndambo ya mai. Abakisi. Voilà. Siko bandeko alobi azopangisa resho po akaningaki sauce. Akaningaki soso mafuta epumbwaki. Siko ye alingaka so azosala mosala na ye. Place akosalela mosala na ye eza propre. Azala ndeti ata azolamba boye. Mona soki atie mwa sani na ye moko asokoli. Ye atika atiki aolamba apres atikeli yo basani wana yo moko ya kosokola. Ye azalaka so azolamba azobungisa pe ye moko. Siko aye po ya kobalola soso na ye. Voilà. Tomoni soso nde ezotoka bien. Donc c'est ça azobalola. Asiko azwi mwa mbuma pilipili na ye atie. Me akopanza yango te mpona bana mpe bakolia. Voilà la famille. Wana tomoni recette na biso ya soso oyo papa asaleli biso yango oyo ekomi vraiment na suka résultat nango yango oyo. Voilà la famille so bosepe nango aimez, commenter, partager ekozala malamu mingi mpona lelo tosuki awa tokutana mbala ya nsima. Bye bye.